Combo ya Coupe Sud d'Afrique, c'est le contenant. Mais ils ont souvent bafouillé au viatique, qui ont bafouillé au poudre de chasse à former. Mais sous-titré Groupe Sans Souci d'Afrique. Quelque part, je suis hein? Je suis à Binondo Otala. Coupe en tout cas, le Kouta Mabé. Natala So Groupe Sans Société. Natala So Groupe Sans Société. Natala So Groupe Sans Société. Je vous dis vrai. T'es là, Nabi le Kouta Mabé. Abitou n'a pas pour toi balobanato. Bakama binemi. Tokangama binemite. Tolobanate. Tokangama binemite. Tolobanate. Tokangama binemite. Tolobanate. Pourquoi? Parce que banda na longwa to kutanate. Depuis le longwa sans souci. To kutanate. Donc zenga lekaya lekate. Nzela lekanga lekate. Même quand to kutana, to yeba so to lobanate, to yeba to lobanate. Est-ce que tu as rappé bah théâtre YouTube, je crois dans téléphone dans internet, tu as rappé? Na talaka nangai, mais na linga vraiment ko tala mingi te po nazalaka te. OK. Na talaka nangai mo na tali boye ezala babilongi opé. Na CPA na on TV. De ba on peut ba CPA nanga. OK. Na bi article na cliquer na tala. Po na bi ke bilongi ana basaka bantanga tanga te. Na talaka mais na tala ma mingi te po na moi pasi wana nga na zalaka te na talaka bandeko nga pe na osala mukoni. Nasi na tala. Bazebele na ko tanga nyoso te. Ataka 5. Ozu Bekam. Si la coûte donc si la sans flatterie. Voilà. Nga beta makase nga na jouaka. Mais esika si la zana ratate. Mais esika si la zana ratate. Mais esika si la zana ratate. Si la jouaka, yepo ye bien. Ozu Bellevue. Bellevue na yebaye na ba pièce ne amawa. Bellevue na yebaye na ba pièce ne amawa. Bellevue na yebaye na ba pièce ne amawa. Na yebaye na groupe teke groupe boye. Mais na monaka moi so jouera bien. Ou comme on est Bellevue, ba pièce ne amawa abetaka. Moi j'ai toujours été humble, nazaka na humilité. Mais sans vous mentir. Tina lelo, nazaka na numéro ya Silate, nazaka pe na numéro à Bellevue. Bon, comme je me suis rendu compte, on peut baluka un numéro nanga. Mais bazorangote. Parce que connaissant leur casting, na ndimite ke bako ko bossa nangai. Puis maman Denise aya na assurance santé, est-ce que yo pose carte ou non? Na sa carte on était. Peut-être maman ça pas mon arrêté. Bon, comment on c'est trop dire. Moi bablo wana. Qui m'appelle milliard théâtre. Koki maté. Koki ma c'est trop dire. Au moins na tuna ngai. Na lingaka babiloko ko wela wela te, limbisa ngai. Na lingaka babiloko te. Donc net bozo tindika na babis. Mulu ba monde ngo ya biso ko ba réalité belé. Na lingaka ko forcer nature te. Na yo tolo bangwa. Yesu abota mara na Bethlehem. Mais nzamba ngengisa ke toile na yeba découvrir yeba ba roi mage. Yo moninga ndenge nini? Quand tu as reçu un so esengé parce que nazana besoin en tant qu'artiste ya mboko na sala mingi. Mais na reçu ka ngambo na ke na HJ. Obi mo ba makambo za rebelle mususu ba ekiri na bango bazana privilège libisanga c'est comme ça. Ba musu ba sala mo ba groupement na bango. Ngasi ko nazana nga apolitique, nazana nga na groupement. Terme na nga na créer nazana ba groupe te nazana nga kaka netre nazana nga boy. Nana ko benganga. Il y a Sika et Yumi avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles et là pour vous satisfaire bien sûr le femme et là pour vous mettre en valeur pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches. La pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr
oublier, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawataille.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert Nanzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totiki lango FBT. Misala de Kazinjo. Koko che. Azui. Soki pa kuna bache. Tozui. Basora kaka. On sait jamais. Yamami. Tokiei. Bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend à laquelle vous allez sur cette émission, présentée par moi, votre humble serviteur, Barizi Baza, messieurs les journalistes. Grandez notre joie, grandez ma joie de savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos laptops, vos téléphones, de partout où dans le format où vous nous suivez, où vous nous captez 5 sur 5, je ne sais pas par quel pays vous êtes, Congo, Kinshasa, ma province, Nyonso. Merci beaucoup pour cette fidélité et confiance. Continuez de vous abonner, likez, partagez, commentez surtout et n'ignorez jamais la publicité. Suivez aussi, cela nous fera énormément du bien. Alors, Vérité Plus Plus, une émission à caractère socioculturel dont j'ai l'habitude de recevoir les invités de marque. Et aujourd'hui, j'aurai le réel plaisir de recevoir cette grande dame. Il y a Média et na domaine na Média, c'est une grande actrice. Il y a Mora Nabusso, à CPL Sapena Jeunesse Nabusso, surtout Nabusso total na TV et les autres grâce à Royambaye et ils ont Nabusso moins fierté pour l'accès tokoli. Ba mère peut ba koli mais à Zapena parce que dans les alliés to solo na en coulisses ça m'a amené ce zata comme te kanuna mais à Rezali. Donc elle c'est qui, c'est Aziza Senga. Bato belé peut-être ba omi tuna Aziza Senga wapi à l'école un groupe sans souci, paix à son âme, papa Mathieu sans souci, ouais Tikabiso boyebié Aziza Senga madame la française. Ah bon mon je crois que bato belé ba se souvenir lui sous makasi ba amoureux pendant ya théâtre ya kala et jusqu'à présent trouvé ta pendant le solo Ali mon karaboy. Banzono na YouTube yé. Ma maman Aziza tout mon nulle part. Qu'est-ce qui se passe? Numéro na et le karaté abima mboka ya Congo to azakara na Congo. Alors toutes les questions seront posées, alors restez connectés. Bobo kaba télécommande, bo zapete botal bolanda biso pena attentivement du début à la fin. Mais avant de dire bonjour à maman Aziza qui est notre invitée, laissez-moi dire un grand merci à Maf qui est derrière la caméra à la prise de vue et grand merci aussi à mon boss, mon patron Yannick Chamba Godson, Bazouanion sur votre scalario. Patron Bogos, mille merci à Mambo Belé, aux Osala, Zamba Baxelao et Belé, et merci infiniment à Gaël Fundo, Maman Bonheur, gros bisous à toi, et merci à Shekina Vumbekito Repetaille, mon papouche Julio Monamputu Yaïguet Kamazi depuis Montréal, clin d'œil spécial à vous, et merci aussi à Jérusalem à Norvège, famille Aigle, Papa Chris, Motema Maman Joyce, et sans oublier Mimindo, mais Madame.
Mimindo, madame. Dès le fond, là, pour dire bonjour et bienvenue, maman Aziza Senga. Bonjour mon frère Barési. Bonne santé, maman. Naza bien par la grâce de Dieu. Ok. Et mon gentil, na public na yo, hein. Ça fait vraiment longtemps. L'émission Allélo. Ça fait vraiment très longtemps, comme on dit en français, ça fait bail. Mais na profité de l'occasion, na pesa bino en tout cas. Mbote na bino mokolo malamu bosi sambula oyo malamu toko tapembula sika malamu, de grandes choses, de surprises agréables, makoki anzambe la tanzoto na bomo ya moko na kombo na Yesu. Je vous aime beaucoup. Voilà, elle vous aime beaucoup. Elle c'est maman Aziza Senga, maman Aziza. Je crois que à la deuxième fois tu as un bon exemple de télévision. À moins que je m'abuse, peut-être il y a déjà, mais ça date, hein? Je crois que 2000 sont combien. Mais pour la bonne mémoire encore, il y a la fanatique Nayo, ou peut-être retrouver encore une fois de plus. Mais maman Aziza Kenda Wapi, c'est qui cette belle dame? Azananya Saranene, moi bien, moi rappelle. Bon, maman Aziza. Na commandé maman Aziza. Ok. Mais mingi ba ebelinga na kombo ya Aziza. Bato ya kala wana. Mais siko na koma maman Aziza. Voilà. Ato benga pas Aziza, j'accepte. Parce que naza star, naza voilà. À télé. Même ata mwana muke benganga parce que oyebelinga na télé. Voilà. Naza maman Aziza, j'ai beaucoup joué, beaucoup et ça là que ngana yebana na groupe Sans Souci d'Afrique. Okay. Mais bien que je sois passé par d'autres groupes, mais ma référence c'est que ça là que yo kapusa ko benganga. C'est le groupe Sans Souci d'Afrique. Voilà. Pas son nom mon maréchal. Sans souci. Père ton âme. Vraiment. Maman Aziza Senga, actrice Mboka na biso, théâtre ngo banango le lenge boni, tio komara et papa meni ya papa Sans Souci. Théâtre na bandaka ngo na lobaka mon père. Artistique et ça le président Météo. OK. Parce que nous sommes du même quartier. Voilà. De la même commune. Voilà. Donc avenue voisine. Donc soudain kaka boy loko la blague et pas zunga pe ya meminga pe na groupe maboke de la RTNC, c'était en 98. OK. Donc là vraiment j'étais encore na âge moko de la beauté moi sikitoko là so bakanga mbula ngana suka kana bambula ana mais gloire à Dieu image nangezo pitana bana na boti. Voilà. Na profite puis ça paye ma fille chérie que j'aime beaucoup Orsène qui veut dire Hortense Senga o azumo bimba ngai. Donc naza vraiment artiste na bino ya kala ya lelo pe ya lobby pour artiste kala zalate. Voilà. Quand je dis à kala c'est-à-dire que na banda musala ngo kala. Mais na temps présent je suis. Na fitri na rozalaka sauf que la mort ya. Voilà. Donc naza bino. Voilà. Et en 2008, OK, na Mabouké. En 2008, na pardon, 1998. 1998. Président Météo. Président Météo, na groupe Mabouké à RTNC. Je travaille avec ma maman Wasso, ma papa Adam, Batebele. Après, bon, et puis ma maman et moi balimba qui m'a déjà goût à théâtre. Na qui kokende pas ba fondé Fioti. Tito na Adi Muzuri na Bafana. Je jouais na Bafana, après Bafana, na joué pe na groupe Météo, c'est comme Météo mais maintenant na zonga sur na groupe na ye. Et simba quitté après ngabi na vandi ka ngabi mais na comme ka ya elenga musala ngo. Na zomona bien que ça qui passe na débit mais na zomona vouloir ses pouvoirs. Donc quoi na zo lingango na comme pe okokango, tika na percer. Bien que ça là qui moi tant moko na eko ça la lettre na côté na groupe Sans Souci d'Afrique. Voilà. On a présenté nos baka groupe Sans Souci d'Afrique boli misanga na mona vraiment eza quoi eza le quoi mais c'est ma maison. Eza ici kana ngo et ça là qui Aziza yebana même na bana toute catégorie. Même na kama je mon le kana pompage boy misanga bazabatu. Ba chailleur, ba artiste télévision beaucoup. Mais je me suis dit Nathalie Boy na pompage, musu na côté cimetière à Kimbansek. Kabi mekoto na ki peka tournage mais ba reconnaître ngai. Bien que na tika moi télé kala je me suis dit ngabi non. Je suis l'un de monuments. Donc naza vraiment artiste na bino. Bino de bozo rejeter nga. Après na groupe Sans Souci na travaillé mingi na ndenge papa yeko kufa na zotelengana. Ba kangaka vérité té na lobango na passé na ba groupe mususu après sa mort ba kinga bien parce que ba ebingai mais personnellement
na bando mona kaka ils ont vraiment ici quand ngate bon pour ne pas dire que le colo ya kenda pa ke na musala nanga non je l'art mais que na vendre vraiment dans groupe mona ka ba répétition na répéter non mona ka bien té mais l'art na tambolora nango bisika ba benga nga na jouer na laksa bango talent nanga donc nazaka aziza nazaka la même sauf que là je t'avancé j'ai pris un peu du poids mais le boulot musala ezanango les Français aussi oh les Français n'en parlons pas je dirais que bien que le français ne soit pas inné parce que on apprend le français mais le français je le compare avec l'art les dés sont dans les sangs donc tarbo tolanga français azate madame la française tarbo tolanga ma façon de jouer azate tarbo tolanga qui aziza nanga azate sauf que comme je le dis au début naza un peu négligé bon rejeté ou bien oublié na mamito bateau basara ba message je ne sais pas s'il faut dire quoi c'est parce que au moins la rareté tu te fais rare en fait bon comment rareté là tu as raison mais comme je l'ai dit au début plutôt vouloir c'est pouvoir voilà ce qui est rare est cher voilà mais ce beau looking au bon moment exactement yo looking andeni na biso pe na looking pété qui pose en angai aux zwinga donc vouloir c'est pouvoir mais bandeko wana so baza pour ça que aziza sala musala bon parce que nebi ke ba osala ba musala moko de talent voilà un travail au na tepenga bi oui to komi ebelé mais so bali pena apporter une pierre de plus parce que bato bazo bengisa ce sont bactères de talent mais ma pierre de plus et quoi handicapé et quoi apporter sous moi elengi moko na musala mais je sais pas pourquoi bazo benga tem so basapina ba numéro nangate et to comment na mère to comment na donc c'est un peu ça ah pena ba benga yo bo lemba ba mona mono fort na ba fanatique ba ba benga yo voilà maman Aziza et kolon kokufa peut-être il y a papa sans souci il y a un salaire que au long groupe sans souci pourquoi ne pas peut-être rester pour occuper dans moi tâche belle monde ko occuper kuna ba grande tâche penza oui parce que kokufa sans souci nazali suna groupe sans société. Ok, donc au Milongola déjà bien avant. Na Milongola, tenga balongolanga. Oh, yemo papa sans souci là. Papa sans longola inga pona ba problème moko ya bisoka ya ndako. Ok. Alongola kingai mais papa sans kufi le 23 juin si je me trompe pas. Nga na botaki ma deuxième fillette Isaki le 27 avril. Juste na début juin, je me rappelle, président Benga, maréchal Abenga, Ngabi, ouais, c'est na Longwe. Abenga binanga, ozonga groupe T. Ngabi, ah maréchal, na va nanga non. Ou Benga na inga na mi soit batteur aussi, nazaki humilié. Abi si je le fais pour na bangi sabango. Yo nzeta mubesu na sali yo bongo. Bongo bango banzeta ko kauka pour ba banka. Mais de toutes les façons, d'ici la fin du mois, na joya kota la bébé et bongo au banda na début juillet. Dieu m'est témoin. Isaki na ba le 10 juin. Soudain nga pe na wale na tongo ba la msanga yezeza. Ça ne soit koufi. Oh, a koufi notre soigné à peine même ba 10 jours. Oh a koufi. Au cas peut Isaki ba avenue voisine na tiki bébé parce que na kenda wale pa ba maman. Na tala oui. Maréchal Azate ya matière koufi. Donc na mona ki vraiment mabé. Na linga ki akufa atikanga na groupe sans souci. Voilà. Mais ezaki volontaire nzambete. Nzamba yebaki ki akufa bien ka benga ki ngai mais na kozonga après sa mort. Yango c'est là ki na siwa na simaliwa ya maréchal sans souci na ko regagner groupe sans souci. OK, mais aki facile? Trop facile, j'ai toujours été facile. C'était trop facile. Non, facilité par rapport à chef au côté wana parce que le président on dirait très là pour de chasse mais quand c'est le au début que maréchal a longola kinga voilà nga bazongi saranga na mizongi saranga moto donc maréchal a longoli ngai tokundi maréchal eleki président poudre azur élève a komi ko diriger a bengi ngai est-ce que bien ziza cause na yo ezaki normal ozali na faute te metala kaka devant mon konzi to ka ko condamner été na préféré ozonga to travailler na yo parce que musapi moko eskola kilongité exact abenga inga pe na ye to bandi ko travailler na zonga que tant que directrice artistique ya groupe sans souci en même temps metteur en scène scénariste moi ba poste parce que je suis une artiste bon de talent de compétences naza vraiment au grand complet na bandi ko travailler na ye ndenge arriva qui bon
Tous les bateaux, ni n'est parfait. Bobebani Pour la deuxième fois. Non. Omoni, ceux qui n'ont pas impoli, mais président pour donner un zong sangate. Tant que zong sakingai, na lobi yango bien. Ayebi singai, cause na weza qui normal. Cause qui n'a faute même konzi ba pesa qui faute. Donc c'est que na zaki na raison. De même pays yé na temps na yé. Le quoi zaki mo konzi, à cause wa tort, mais na zaki na raison. Na tout ça comprendre. Mais devant mon konzi, so za na raison on ka tort. Yango ba tort na devant ba konzi, et ça là qui na vanda. Mais na bango tout mi balé, na zaka na raison. Na zaki na raison. Maman, t'es pas pour de choses, oui. Et comment vous avez une casse? Bon, quand on a un groupe sans souci, pas président Poudre, a une directrice artistique. Ngala pesaka rôle yo muto na monika koka ko incarner ngo. Soko koka te ko rekeye. Oh bon bana biso Kinshasa. On continue l'émission. Voilà. Soki o koka rôle na yo te, peu importe relation ngana yo. En tout cas, ils passent na peso rôle. Voilà de 1. De 2, la tala rappé conduite na yo. À part application, mais si on a répétition, na bi ke aya na répétition, na koyo ko sungaye, na pi atama rôle moko secondaire, le ko laza vraiment régulier bien régulière, na ko coacher à ko incarner rôle. Au plus singa étant que directrice artistique, en même temps metteur en scène. Yo comme ko pesa batu ba rôle na ndenge na yo moko. Tu dors chez toi la nuit, tu te réveilles à 2h, au lobby na rôle pièce à sika na kocha Barési. Pendant que je sais que Barési a ça incompétent. Barési a ka répétition té. Le kola yo za mo konza groupe cheye. Mais nga pe ko simbate. Dieu pour s'imposer. Non, le temps que Moussa n'a parce que ton petit poste, tu m'as donné le pouvoir. Tu sais ça Moussa ndé lenge bani ndé baba lingala. So comme Monique na échoué bi non maman, mto pesa ki rôle à koki en côté. Mais yo zo tia moto ngana Monique, la personne est incompétente. Il ko simbate. Yango na boyaki. Tant on peut na boya moni yango ko boya ngone té impolitesse, a comme ko juger nga d'incompétente. Nga ina za incompétente. Ngai na limisanga na loba. Ngai na sala scénario sans souci à tali pa bi oui ma maman au colis. Azange sika au corriger. Nazo diriger, tozo tourner, nazo diriger sans souci na scène na bisi mboshilo coupé. Maréchal ozo jouer té, ozo tikala. Abi yo mon homme tete nga bité maréchal ozo jouer té, ozo tikala. Jouer, ozo jouer mobile nga jouer. Donc maréchal a kufa mona nga incompétente té. Na bité mbi na ko jouer à ko juger nga d'incompétence, je ne trouve pas. Alors, président Poudre non plus. Parce que na musala, bon, toye bani. Y'a bi musala ndenge na ye, ngapi na bi musala nanga. C'est au public de juger. Mais l'olingata benganga est compétente. Pendant que je ne le suis pas, l'olinga en grand jamais. Achaka nani en oyo c'est pas raté. Sur la bonne mémoire. Basi en groupe à groupe sans souci, babandoro ya belé hein. Mi ba nouveau venu hein. Na ba nouvelle venu batasika hein. O bayaka juste après mort à vie. Bandoro ninga tia bango pour na promotion na yeso pas ça la image na ya moko o na ba projet na ye na habité. Mais ngai na sara kuna te. Nga en tout cas na tatami que le meilleur remporte. Voilà. So robeta nous bien en tout cas comme tout ça. Pas de conditions non plus. La montée fera Flore, Viviane, peut-être Serge. Mais si on va jouer bien, on ne change pas l'équipe qui gagne. Ça, l'effort contre une équipe, mais si on va cocater, on va changer le Lingo kota po, hein? Bunda sur scène, mais si on va comater maman, il y aura un temps qu'on coma parce que c'est un artiste moussou, babandara malembe, mais na minto, comme ma kasi. En l'occurrence, je peux citer le nom. Voilà. Nandenga mabete, on a apprécié l'artiste, hérité Tulumbai. Hérité Tulumba ya kota na groupe sans souci à Kutangai. Mais c'était pas facile. Mais comme Alinga qui dit on vouloir c'est pouvoir. Alinga qui nous sane mais là comme hôtel hérité na scène. Oh. Alors je peux mobile. Hôtel peut lui début la faire azo faire vivre scène. C'est ça. Donc tout ça est fort que non oye muke mais o mati. Voilà. Bon on dit olingi musa mais yo ye kaka yo ko laksa beauté na yo, yo ko laksa bilamba, c'est bien bon. Ils ont contribué pe na décor. Mais musa la pe salade. Exact. C'est ça les problèmes. Mais combien de temps on a pour en tout cas, ils s'appellent Natinate hein. Ils ont Natinate, ils ont dans la cadre na ulongwe na o. Na longwa kite, alongola kingai, ngana longwa te, ngana mina mututu na suka. Na osa musala ngati na yo mosko ko kangate. O longolanga. Mais on va se dire que non ma cause ezaki nango juste. Mais
quitte à toi au pouvoir. Et après, on n'a même pas le cahier sur ce qui est là. En tout cas, je n'ai sans souci coûte. Le maréchal sans souci. Le maréchal, oh, ça qui est là, il y a un bangaï. Na tika ko lukete, mais il y a benga na téléphone. Pour mon équipe, na zaki na torté. Na habité. Na habité, so na benga nani. Vraiment. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était une parenthèse. Et aujourd'hui, maman Aziza Senga. Nzonzing sikoyo oiragi à part groupe na bino sans souci beaucoup misko ko sangana oya uti gauche oya uti groupe X bo sangana bo bandaki ngolo lenge boni Nzonzing bon biso vraiment ba ressortissant ya groupe sans souci maréchal bando ninga vraiment teto sala Nzonzing donc surtout bando salango d'une façon camoufleuse voilà mais soka yebi au cause de la suspension yango monaka parmi Barter à groupe sans au akala. Bazo qui moi retard mon cœur au bima na banzozi par rapport à ba groupe à Simba. Biso maréchal banda au kanga biso. Tellement que tu moi ba pilier na ye. Donc ceinture na yazo linga kutu ba yiba biso te. Or ils qui marché marketing na biso. Mais en ce temps-là, azaki un peu jaloux na biso. Il sait le pourquoi. Alinga yemoka formé biso na ndenge na yemoko. Tu es bien formé. Il y a un autre point de vue qui est mingi. Et na robata maana au bandai ko kenda un peu moins d'ambre. Ah na robata maana et bon et c'est le mot pe et bana qui même était pas ba producteur qui sans soit lingara na acteur na été. Donc et ba na bango po ba bengo pe ba sans soit lingara té. Donc na banda ko sa Nzonzing juste vraiment Nzonzing à solo après mort à vie. OK. Non. Pas après mort à vie. Tant on a longwe na groupe sans souci. Tant on vient longo la inga. Ndeba qui a vu à longwe, ndeba komi ko benganga. OK. Na banda ko sa ming na travailler que pas ya père son âme. Ou to kufana. Gilles Bavon moi. OK. Na travailler ni mta ko tsenga pe mingi père son âme, ma copine que je peux pas oublier ba diamant. Mélodie. Yem ta benda kingai na banda sa misala mingi ya Gilles Bavon. Juste attends le groupe sans souci ndé banda travailler na monde dans son zing. Mais na matanga Mélodie on to mona ki ozaki. Ah, na matanga Mélodie. Nzamba ninga ete boka susu ngana kufi. Donc na sale fort na ya kolala ne bimbi. Mais na kanga moté. Na kana grande sœur. Pour nazalaka vraiment donc Mélodie kufi nazalaka hospitalisé. Ti corps bimana bimi mais nazalaki toujours en tout cas la bella qui makasi. Donc bon on va que non mort musoye Aziza kufi. Mais ça m'a permis ta quitter. Mais nazalaki fort na bibi play na ki na grande tanga biloko na mona ta matanga te. Na ya takola na mona ta photo Mélodie pour ba souvenir eza ebelé à part non na art Mélodie a marqué na bota mon fils cadet na 2011 na bengi na mo ba difficulté na bota ke na croix rouge ngabi Mélodie na boti na bima même bongo ya kobimisa ezalaki te parce que moi na azwanga ba examen moko ndenge kindoki msu basenga ki basaye na se ya moi na ba 17h ba finike drapembe ba bimisa pareil yango na moi wana ils ont coûté ba 500 en tout cas moi on a dépensé kinga trop et puis que docteur baki apparemment il n'était pas mature mais quand on a bengaka Mélodie aye asuinga ndambu na mbongo kofuta aye na voiture ameminga tina ndako donc eloko na Mélodie asala mais bande ko na ba yebiango na ko zanga matanga na etenga habité lokwa na bimo hôpital maman autant ce que nous tikanga na la tana bibi play atana olala na kiti matanga na kokate mais na ko la to zaiki na ba liberté maman lomboto ba te belé mais na kokaye sous vraiment talaka ko tambola mingi ndoto zaiki makasité. Ah d'accord, paix à son âme Mélodie Badiama. Voilà et malgré groupe sans souci maréchal banda ko kangabino mais na bande ko mususu o banda o s'appelle ma groupe mususu bo s'appelle en bon terme banda ko so bien ndé to baka na politique so za apolitique ngazaka na koba a polémique ce qui existe nazaka na polémique na mututé nazaka ndo na habité so ko comprendre nature na ngai bat na musika ba mona nga naza exigeante naza compliqué mais ce que aborder nga o mona kizana ndenge na ngai pour ça n'est pas nanga au moins même naza oyo zo kanisa te donc naza nanga problème na mututé mais sauf que il ça la raté to kutana mais naza na problème na mututé. OK mais ming pe mobile no CNJR manzete
yona ezaki diomo terrible makasi kutu bato bakalitaki yenda tyenga na ndako ya libala oh malheureusement ezalaki ye te bakalitaki aiza bali jie angabi wala tsel mena boye ezalaki ye te ekolo makambo mais cohésion wana ezalaki roi na Serge na Flore jie na Aziza kasi bafruit oyo eza baformation ya maréchal voilà ayebi ke ndenge aiza jouaka soki na tie na JR ezala super apesi nga JR atali mpe corpulence na ye albi te ye azwa omega azwi omega atali balobi mama Lomboto alukele bapapa makaya donc bande kosala bacasting mo ozomona ke non irréprochable donc ekobeta mbamoko ata torépété te public esepela vraiment c'était comme ça Maman Aziza trop rare ozomona te bande ko belé baza ba YouTube lelo vend YouTube yé est-ce que tu as rappé ba théâtre na ba YouTube je crois dans téléphone dans ba internet tu as rappé na talaka na ngai mais na linga vraiment ko tala mingi te po nazalaka te OK na talaka na ngai mona tali boye eza na babilongi opé na CPA na ona TV de ba on peut ba CPA na nga OK na bi article na cliquer na tala po na bi ke bilongi ana basaka bantanga te na talaka mais na tala ma mingi te pona moi pasi wana nga na zalaka te na talaka bandeko nga pe na osala mukoni mais na talaka quand même merci na tala bazebele na ko tanga nyoso te ataka 5 T3 boss na tagi ba misusu ba sepele wa za ba kamba polémique te o tanga bon tanga no kasi c'est mission tout tant ils en ont bazebele ata 5 kasi ba comprendre ba misusu ata 5 na otanga 5 mi bali 5 basi ba open na tangi te ba comprendre pona biki bazebele voilà en tout cas on yango azandoki na mibali ozuye mon non manzete a jouera bien na longa ba président na taba onte ko ba onsi ba yebali ke ba leader ozuye moko manzete ozui Lule ozui Gingombe ozui Serge Luyeye ozui Omar Baluka bazebele ba Alain Mabana bazebele na kota basi ozui Bekam si la kutu donc si la sans flatterie voilà nga beta makase nga na jouaka mais esika si la zana ratate si la jouaka yopo ye bien ozui Belleville Belleville na yebaye na ba pièce ne amawa na yebaye na groupe teke groupe boye mais na monaka moi so jouera bien o comme on est Belleville ba pièce na amawa abetaka ozui Flore ozui nani sina baba nzambe nanga tozebele moi so akenda poto meta pinga meta joa kitoko ozui Omega Kibala ma chérie que j'aime beaucoup gros bisous à toi Omega Kibala la grande star tozebele ba mama Lomboto ba mama ya ba Congo ya Elombe donc toza ebele ba groupe ezebele mama papa o betanga mabaku donc bango la ba yebani à part banu ba esika wana na tsaka pa kate mais o génération na ngai ba mi yebi ke toza ebele mais siko maman Aziza Arizali talo ezali au fin nanda quoi est-ce que tu travailles dans groupe quelque part ou te na travailler na groupe te mais pour no betara ta tour papa pe lombete aboya ngate na betaki tour pa ya président Esobe aya mekinga kitoko sans condition même pas dans na kota lokola na kota na toilette limbisa ngai c'est une expression voilà na kende pas président Bordeaux idem mais na mona so répéter na ba groupe na yena la titeni na zaka na image ya groupe sans souci même quand na sara banzonzing pour na effacer parce que mort à vie sans te mentir na lobaka moto abomaye abebisa vinanga pour so via za ki melele msu na za ate voilà so via za nanga za na vie na zo melete wato ni yango te donc mort à vie ezongisanga moi si mebele mais aloko akeza musala akende na ngota tikelanga yango na force mais ko jouer na ba groupe na kokate mais na banzonzing areza na makila na obeta nanga kitoko toko sape mwelo mona yo o sepela OK voilà donc boulez alongo t'inquiète voilà mais ce que la bande de connaître ba ça banzonzingo tangi bande de connaître entre autres si la chaîne YouTube na où ils ont frappé Bellevue p à la chaîne YouTube ils ont frappé mais la banzonzing ta mo zamba banzonzing pourquoi ne pas peut-être que ça la bango appel ou bien la bango tate papa n'aime seulement quoi l'humilité précède la gloire
Moi le bande quoi c'est bien bon bazo ben sabat. Baza pour ça basa musala moko d'excellence. Moi j'ai toujours été humble, dans la humilité. Mais sans vous mentir. Tina lelo. Nazala na numéro ya Silate, nazala pe na numéro à Belvité. Bon comme je me suis rendu compte, on peut baluka numéro nanga. Mais bazora ngote. Parce que connaissant leur casting. Na ndimité ki bako ko bossa nangai. Nazala ba mémoire na bango même son numéro nangai bazana ngote. Je peux pas le condamner. Mais jour et ça là ki bazu numéro nangai. To benga na kabenga zu numéro na bango na obenga bango. OK. C'est vice versa. Ouais. Pour ngap na za pour na sala musala, ba on peut bazana besoin de travail moko de qualité. Voilà. Donc c'est comme ça. Peut sera numéro mon mère. Mon numéro est 090 57 93 530. 090 57 93 530. C'est mon numéro WhatsApp. Comment on peut se voir pour que permettre bah fanatique assis là bien avant les abakouk. Namona na Facebook mig les abakouk. Namona yoso. Bah on aime bagenda oui parce que maman bango. Donc ça se voir les abakouk bon bah qui pas maman. Les abakouk. Bah qui pas maman. Bah ça maman Zizaï. Bon mon aïe na SB. Et puis bah fanatique il y a Bellevue famille Bota. Ah bon, famille Bota. Maman Zizaï. OK. Voilà et puis bah Mimi Kabea puis bah dans la chaîne bah Dinana. Je suis là. Maman Zizapenza bozong ça parce que travail de qualité hasard exceptionnel. Toyebi talent, toyebi mère à ça va succès. Il y a son toyebi n'a joué mais là jouer maman Sako. Donc maman Zizaï tout le monde est pendant la scène on ça la bien. SBC la Bissalou, Bellevue Kondi, Dinala la Douce, Fanny Massoudi, vous êtes belé, Mimi Kabea, partout, hein, RDC comédien, vous êtes vraiment belé. Voilà, le lot, maman dit ça, to classe peut-être une génération, to classe une génération, de tout le monde dans la musique, 4e génération, 5e génération. Première génération, c'est là qui a banane. On dirait papa qui édité. Non, papa qui édité. Bon, bah mamie Wasso. Ah, c'est bon, ouais. Papa Mandola. N'habité parce que n'habité pour ça on peut travailler qui moi m'kena groupe Maboke mais na point de vue âge bata Maboke baza ba mikolo mingi par rapport à président Elombe. Voilà. N'a juste au ba président Elombe deuxième génération on a habité. Ça peut première génération on a habité. Bon après bango. Ce qui après bango tokoko cha ba bango ba président Elombe baza na ba nanyoyo. À son âme. Mindondo, voilà. Ba lipati. Ngana ya après bango. Parce que na linga ki lipati na scène. Na linga ki amoureuse. Na scène. Na bande ko envier bango après ngana bandi pe ko emboîter les pas malembe. Donc na landi bango kaka muke na sima. Jusqu'au catégoriser nga. Déjà c'est bon. On peut se faire inspiration bien. Yango ka bon. Parce que modèle na ozaka na art. Modèle na art amoureuse. OK. Amoureuse na bosani kombo na ye ya ndako mais à celle c'était amoureuse abanda jouer na groupe Salongo azara na ba lipati na ba mami ndondo OK a jouer kaka ndena zo jouer boye poser kaka boye ye ko sala penga pe na za naturel et ya te que na modifier pour na recopier donc ma nature et c'est familiariser se marier na choix na ngai na idole na ngai mais à mon bolonga on dirait beaucoup ça rappelle groupement bena ba Anna. Les retrouvailles d'Afrique. Et Koufa. Kalawana. Là, tout ça, les retrouvailles d'Afrique, bah, chez les Arabes, là, on paye $300 par mois. J'avais un manager, on a toujours en coulisses, on offre $300 par mois. Après, tu as CNTV. Bon, tu as toujours foutu $300 par mois sans producteur, sans sponsor. Il y a un manager. Bon, on a un collègue, moi ben compréhension, aya kotika nae. Ndenge pe retrouver pe ya kolala. Ba ana ba kena bozaki ana. Anazali quand ndenga azande epaza. So bina peso numéro no benge ngala bomba na numéro ba tuté. C'est photo zo epe. Oli pambola muta to etufa ngo soza mabike ekolanda te tsika na za okamwa. Mais ba moni ndenge nini? Nzambe mutala exi bato. Adresse na ndenga la exi ki mbota ma Yesu. Et pas ba roi mage. Le ba bomba ali pambola mututé.
On peut savoir Ezaki Anna, Ezaki Nanchutsu. Maman Lomboto. Maman Lomboto Yazali. Aux numéro na Eh, na numéro né. OK. Na ba Flore aux numéro na. Eh, Flore ba on peut na. Viviane aux numéro na. Viviane Baza. Au Burkina de bino non sona ba Flore. De bosaka les retrouvailles. Tu vas retrouver na Flore te. Bosaka banane. Gai Maman Lomboto, Anna, Guilain, Kabenge les tatou. Liberté Bobila. Moi ba te belé hein. OK. Voilà. Merci beaucoup maman Ziza Roloba bien. OK, na biso lentement et sûrement déjà na rechuté mais lelo maman Ziza air pour fan na Talipé TV étant que actrice, moi rappelle fanatique pe bande ko musu pe ba ça musala bien. Mais maintenant tu peux apprécier bango. Ah OK. Tant on a apprécié Moutou. C'est que j'apprécie naza fan na ye na landaka ye. So joueur no bien te yeba ke na landaka hote. Mais so yebi parce que Moutou a joué bien. Ami yebaka. Les tinga na mi yebaka. Ba open na tangi na ma tangi te ba mi yebi ke ba jouer bien. Donc so joueur bien yeba ke na yebi yo na talaka yo. Mais so joueur bien te yeba ke na talaka na yo te. De l'autre monde ba comédien belé ba ke n'arrive pas maman Olive. Lembe Kabila, ex-première dame. Et soit kayo comme on a maman Ziza beaucoup de qualités, beaucoup de potentialités, mais et puis beaucoup il y a durabilité, il y a Moussalango. On dirait pour na natio tout le monde à côté. C'est dit à quoi? Bon, Koswanga c'est trop dur. Bibelobi c'est plein de pamboli à Moutou. Pour yo pozoa. Laissons le temps au temps. Bango ezata na bango. Ezape na temps. Imagine nga eya pepa maman. Imagine nga eya pepa ndeko ba memara ba te pas maman. Donc chaque chose a son temps. Et même babi maman il moka pona batu. C'est ça. Imagine nga pe ko ya epa na ye. Parce que ndenga yebi bandeko wana atalaka bango. Atalaka nga pe na coupe sans souci. Voilà. Po naza penza nazali artiste munene. Donc maman tu cas le quoi la talaka ba pièce ayebi sans souci ayebi bato ba travailler na pour na marquer pe époque voilà eza mukolo yo alors c'est pela benga ngai na robi makali boso na ye tora li solo moko ya papa sans souci ku fako on dirait maman ya kala lemba boé je me rappelle encore kala je crois na ba 2009 ngo habité sûrement c'est maman yebi penza groupe sans souci na intégralité la union ayebi maman so le quoi yebi groupe sans souci le quoi yebi bandeko bazape des talents maman yebinga mais ils en attend oyo ababo bengelanga maman Ziza donc c'est comme ça laissons le temps au temps laissons le temps au temps et puis maman Denise aya na assurance santé est-ce que yo pose wa carte non na sa carte on était peut-être maman Ziza pas mon raté bon comment c'est trop dur moi ba blo wana qui m'appelle Milia théâtre koki maté kokima c'est trop dire au moins nature na ngai na lingaka babiloko ko wela te limbisa ngai na lingaka babiloko te donc net bozo tindika na babisi mulu ba monde ngo ya biso ko ba réalité belé na lingaka ko forcer nature te na uto lobangwa yeso abota mara na Bethlehem menzamba ngengisa ke toile na ye ba découvrir ye pa ba roi mage yo moninga ndenge nini quand tu as na rozwango so esengé na zo parce que nazana besoin en tant qu'artiste ya mboko na sala mingi mais na rozwango kanga mona ke na HJ obi mo ba makambo za rebelle mususu ba ekiri na bango bazana privilège libisanga c'est comme ça ba musu ba sala mo ba groupement na bango nga siko nazana nga apolitique nazana nga na agroupement terme nga na créer nazana ba groupe te nazana nga kaka netre nazana nga boy nana ko benganga poso benga na oya bon siko na linga pe ba biloko teke ya ba groupe en tout cas na éviter ngo na linga nazala ya batu nyonso poto ebite lobi ko zala ndenge ni ya moni na zofmo opportunité mais nazaka na besoin ngo mukolo ko senga ka ke nazo ngo na kozwa na après c'était mais nazaka prête OK mais ba tu me tu na maman ils a pas du temps belé au fond ndako est-ce que talent izaka au moins sans souci ye muto akolisanga musala alobaka pe aloba atikala ko lobango partout sans souci aleka na inate mais il a l'art dans le sang et loko ozanango o botaminango ezaka différente na eloko batangisi yo o batangisi ko okima soko sali mikolo belezo tanga bakaete mais o botamanango eza okola don na boulot na t'inquiète ba fan na boulot na tout cas na bête à tout même à taille au lapsinga na désert maman dit on va jouer
rôle nini au boy au camo. Donc ça aussi la tchèque qu'on a décidé. Au lieu de bayana bandeko déjà ba moi ça trop na scène yozu mata. Trop na scène deni. Em so bandeko ala ngam na bango na groupe sans souci. Em so bandeko ala ba envianga. Yo libisanga bien que macha kwa kufa. Ata so asaki inya nazo jouer. Bango banga ba ignorer macha. Banga ba ki macha kwa bo jouer. Mère anga tikala ka mère. Pour abanda boulon peut ndima et partout. Voilà. Et bon ngam suna yamba bino. Em subino pe bomona na TV bo envianga. Kaka na temps on a leka na inatin eza makila na ngai. Ka makilo akala yango pe ka ndezani. Voilà. Donc ne vous inquiétez de rien. Na zaka ndebo ibakinga sauf que moi âge école. Mais boulot ezali. Bo baka rolo bo changa et c'est marina âge na ngai. Boza dessus te. Na ibisa. Kitoko. Voilà, merci beaucoup Aziza. Mais les lo phénomène poison, phénomène maladie belé côté pe na moi théâtre en gros, ya bino. Ya mon peut-être bablo belé te salut peu moi ba recul ko ba un peu moi ba mambo. Bon, ça peut être l'une des causes, mais ce n'est pas la cause principale. Voilà. Parce que je demeure artiste. Exact. Pour ceux qui cause principale, on a ça sous théâtre traité. Mais ils ont l'une de cause, ils ont ça là qui n'a comme un peu moins réticente, parce que dans un monde, moi ma kambango, ils ont au Canada munande de koboyo, tu es bani bilong memité maté. Un super de côté, un super bon vendre na batu mususu boye, le monde a ses réalités. Exact. Moi ba poison comme nango bien, un super biso, un super ka pe ba fan. Au tena muninga poison, to a peine le côté. Pour m'tatonda abominga ça to baka to ça nango ta eza to baka to ça nango te pour m'tatonda ngwa zate o tena muninga poison c'est bien bon la personne est morte yo zui caché aziza senga yo zui banga pesa nga ba pesi yo ou bien soki nga na kufinde lupemba nuye à moins que l'exanga mbeka mais so l'exanga mbeka to bominga ka pamba ka bo po mona ngate lo mo epa na yo changer zate o tika ka ndo kangi bras croisés le quoi na classe. Mais ça ne sert à rien. Donc, phénomène en poison est comme belé, mais est-ce que ça biso na biso ou bien bato libanda toi pe na famille. To ebi pe vraiment cause tes origines mais toujours est-il que est commis. To renia ngote mais l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Le beau comme maman dit le scénario. Et vous comment kitoko. Ba scénario. Là c'est le scénario. Nga sara ba scénario moko ezalaka imaginaire. OK. Nalinga ba histoire vécue po ezaka et comme escamo eza identique yé pa yoka ki on po yoki yango au moins la pièce amino yeke ndenge moko. Moi je me réveille la nuit na 22h na bando kanisa eloko so na salibo j'ai pas pena komi ba pièce nyoso na pesa histoire vraie ezate ka ba légende imagination mais ibeta mokili ndima mais ça histoire non vécue. Donc c'est comme ça. M'sa nangeza nango. Sauf que ba ça qui na mona na santé mais loko mo changer té. O aboti, o akoma na bana, o azana ndako. So c'est tout ça une semaine en boka bu na okende. Et ça la un mona so na bibete moi nanga suka. Et scène azana 11 ans. Ah, akomiya. Donc naza su mona te ko maman o asala donc ata siko c'est que non voyager siko. Bosombelanga bilamba j'appelle à la maison. Non yate. Papa linganga na musalo. Amonanga na TV linganga na musalo. To botne ba na musalo. Naza fidèle na musalo. Bon aboya mo poani. Parce que naza fidèle na beta tolo. En tout cas naza fidèle. OK. Naza fidèle mais na otanga kombo na été. Mais je suis fidèle. Parce que musalo so ça on a fidélité. Et tu as moi crédibilité moi bon. Peut-être si il y a ma balle je peux bien fidèle bazar. Ibelé. Surtout dans le théâtre après. Ibelé. Même dans la misala ba société quand la théâtre même dans la musicienne, même dans l'entreprise, même dans toute catégorie, ben fidèle bazanga té. Quand la théâtre partout. Ma mère yo fidélité. Tantine fidéline. Nazanga fidèle. Nazanga fidèle, je sais le pourquoi. Les raisons mais sont personnelles. Voilà. Merci beaucoup, on va Ziza. Les lots sont là. Groupe sans souci à période d'abino. Un groupe sans souci à poudre de chasse. C'est un groupe sans souci, c'est un combo mon côté. Mais il y a bino. Bon, les contenants, c'est le groupe sans souci. Voilà. Mais les contenus, à mon avis, vraiment groupe sans souci. Moi, Babilongo à Bisso, ils ont référence. N'est-ce pas dans Zoya?
jeune fille à moninga oh okasinga na koko bungo yo mama isa groupe sans souci toi zo epa na yo na bandani molaraka OK ngabi oh merci bonyo so le kate mo ba question ngabi nazali moi ba référence wana ezalaka groupe sans souci to benga ngo le contenu mais combo ya groupe sans souci d'Afrique etika lelo c'est le contenant mais ils a souvent bafouillé au viatique qui était bafouillé au poudre de chasse à former mais sous-titré groupe sans souci d'Afrique quelque part je suis passé hein je suis rabino no tala groupe la même ngeza qui en tout cas le kuta mabe natala so groupe sans société je vous dis vrai t'es là nabi le kuta mabe oh mon dieu tu vois la vérité blesse hein nandenga mabete bon na épité ko lobake batabie bazate parce que nazo attend natala ngote na tikala kana ba kanda te moninga penza limisanga nga izisa pona chaoka c'est que au joie isa grâce au joie penza même ata bato ba esima neti mimika bongo aza leke pa na musala mais na bien ndengeni parce que a convaincre nga na musala même la coquette mes condoléances na na Facebook à toi bongo sa papa a esima na ngai mais na yebiye suko pona yeba yo isa ka te na groupe sans souci hein. Il faut marquer nga partout parce que ba TV ba chaîne comme belage ça la kala ta la groupe sans souci ils a contrat moi quoi vie non donc forcer pour na yeba yo c'est comme ça natala vraiment groupe sans souci mais le quoi bazo persister c'est que bazo jouer bien pour tu le lesa donc c'est que bazo tala mana bato bazo tala bango à l'époque il y avait mando le carbone le canatène a groupe ni bando bank sabino groupe sans souci l'antenne a le bac est groupe de bande ko concurrencer bino OK et non ko bangi ça parce que groupe sans souci d'affaires banika qui dit mayandi yesoué au mona aziza au mona omega au mona malomboto au mona JR au mona Anna au moni papa munduki au moni banduki be na bosani te le bac est groupe ni bande ko concurrencer bino bon oui bande concurrencer bino ezaki groupe ni na groupe na R1 ils avaient un groupe moko hein oyo yebi ye moko pesa kombo non oh merde oyebi groupe en antenne A à l'époque il y a Maréchal sans souci oye bandai ko concurrencer biso sur le plan travail sur le plan scénario sur le plan décor tout et tout c'était quel groupe Simba ya Président Lombe il y a Simba ya Président Lombe c'était l'unique groupe bandai ko concurrencer et bandai ko arriver pour taper pièce à Président Lombe et ba frapper ma casse biso mais oui mais tu peux pas comment quoi devant à domicile total ngo ba on peut ba otala biso pour te bi que ba ok na temo biso photo beta tema makade ezali lokola ba deux groupes te et puis ça joue à te hein ezali na bon parce que on ne change pas d'équipe qui gagne ezali qui deux groupes tu ndako talana dans l'époque bino boyo nyata muyombe gauche et sombe te pa mundweri oh il y a un monde polémique hein mais un mot polémique ça l'a bien au bien à l'époque mais c'est un souci qu'on entend am ta premier présent sombe to éviter voilà so peut présent le bas azo garder kaka man to éviter mais aussi à l'époque donc vous avez plus toujours là toujours jouer plus ça les okolaka ça les kolaka du jour au jour voilà surtout qu'il y a deux mon ami ça peut il y a comme il y a trois donc artiste avec ça kaka un plus na talent na ina musala na voilà kotika la boyeza elote voilà merci beaucoup maman Aziza nous sommes arrivés à la fin okay. Merci d'avoir accepté puis répondu à toutes les questions ba question est sili n'a pas quelque chose bon mais dépend de notre temps na yo na mayele na oso kezali soko komi ana ça donc le roi aussi c'est absolument d'accord toujours près la presque dire ça et ça est vraiment bien vraiment question de curiosité est-ce que maman Aziza pour penser à autre lelo ça la groupe na omoko dans cela ka retrouvaille ezaka yo no zaka leader vous savez ça mayele te retrouvaille to sala kango na mama lomboto ils ont un peu long ils sont les pas émission mobimba to sala kana ye mais nga à part manager parce que même manager nanga on doit foutre la chaîne après manager ils ala ngai après nga sikoyo mama lomboto bazwa ki ba poste hein to on doit travailler ensemble donc ça sous groupe en tout cas na sonja na ngote na mona ngo tout passe na sous na temps na terminer na temps pour jouer
kosala bagroupe wana kodirige bana AGC pusani toza deya na ba A mais ve nano ye te mpo se eza mosika kokangela boye mwana ye répétition tolobi na ye ozela tournage baye te bana mosusu bazalaka bainconscient ayebi te kazwi engagement omoni nga na yo téléphone ekanga ye depuis lobi lokola bayeke na oya lelo oyebi position te mais na ye ntina ye kochange na banda na bengi yo mpo monaki nayebi eloko nini on appelle engagement. Tout le monde animé à ça le théâtre, mon a yéna été availle na jour à tournage pas yéna été nous surtout ça fait mal à la tête. Na quoi supporter en côté. Donc on a bi ba norme musala tika na appliquer eska bandeko ba benga na travailler. Pour na ozala discipliné na bi nden ko respecter musala. Qui ko former bana je sais pas ces temps-là. Mais même peut-être dans matin belé tout le monde est très rare à part peut-être le din de lobby. Na habité sur peut-être dans mon côté. Maintenant, on a le monde en très rare. Bon, il y a moi artiste, moi mingi. N'habite pas cette place, maman. N'habite. Tous à Kébélé. Bon, nature n'angai, n'habite nature, mais matsobi matang na mona na temi matabande ko baba. Ah, barezi c'est que yo ndo mona angate. Tu connais matanga na bande ko lukuba pesa na za numéro na yo. Soka muta kufi na bengo barezi. Ngayo na za matanga yo za wapi? Pour mususu bongo le to parce que to ya Kébélé. Voilà. Matanga mo kana zanga ya me 10 jours enterrement mais na veille morte na bibi play na força na ya kolala OK pour azalaki awa voilà merci maman Ziza mot de la fin non pour lelo et puis ba dédicace et pas batunyo so wani maman Ziza mais nzembo na ko bete aux au karamba parole na ouais kikidima Anza mona biso anza mikegede yesu kinwe wana ça c'est pas nza mona biso wana chanson ba benga oni chanson fétiche wana boucle se bandi wana ba ba ki banda bokoto la belle bokoto bon tala mama is en scène botala mais sur scène botala ba juillet ba omega ba lumboto koto pe dune sakotaki pour ça sakotaki wana via azali OK Saint Juillet donc wana équipe Kangi Masolo. Vraiment. Voilà. Mot de la fin et puis la dédicace. Mot de la fin pour l'émission. Merci Ming de Bozuita en Kolandanga. Vraiment. Nous avons basé en Ngambo Nabino. Na Fungoli ba porte Nangai, je crois. Na bandeli mon numéro c'est le 090 57 93 530. Premièrement pour le producteur, en l'occurrence mes collègues. Artistes comme ba producteur ba productrice maman Belleville maman Sila olobisoso Dinana Fanny Masudi Mika Beya maman Ziza yeyo musala ezali na pesi numéro bo benga na osepela mingi na opesa bino musala moko bozala dessus te bande ko nyonso balinganga ba fan ya mboka na biso ya libanda na pesi bino ba gros bisous na bosanité. Moi, ça m'a dédicace mon cher. Ma collègue artistique, comme ma paysanne Yangandeko. Attaque na bosana ngate. Soka la lem na la mina tabu atindela nga voice. Nathalie bo benga ngai. Maman Omega. La grande Omega qui bala. Bisoko zami nzamba pambo yo. Osala mwasi moko modèle. Na bosanité, ma belle-sœur, maman Gigi. La bosanité, bandeko nyonso ya libanda, bandeko nangai, Franco Niati, Serge Niati, Lady Niati, Orléans Senga, Gianni Senga, bandeko nyonso na bosani. Ba collègue ou artiste bazali libanda bambote na bino, o bazalia wa bambote na bino sans oublier mes enfants chéris. Ils sont qu'à 3. Assa Senga, Orsène Senga et Sen Senga, ba gros bisous na bino. Mon chéri que j'aime beaucoup, otika en anonymat, et ce que ozaka yomoko. Na boya otanga, na boya kotanga kombo nepo, batebe ba olinga ba luka mobala ziza. Malgré fidélité na omo zo otanga. Na boya kotanga comme suna tangi comme c'est na teke na TV. Ba fi ba ko lukaye. Po ba bi po na ziza lingi. C'est que ça liziba. Il est pas fidèle. Ba ba za faible. Moi je suis forte. Na bombier. Pas pas faible. Mobile nanga na bombier. Okosi. Mobile nanga papa ba nanga to anonda kumoko tolala na yo tolala na yo obimo ke musalo tikinga oimi yebe sikoza pona kina ba précision mwana lemba pona kota na veni mwana sanskin donc ozaka yo komiti musamate ba gros mais na bo tanga kompo ba chaoka
bandeko baya olingo na bombi yo Bona yo Libota Senga, merci na yo moko Barési d'avoir pensé à moi, de qu'on a vu ce caméraman, c'est qui encore le nom Déo, de belles et de bonnes images, de bons montages. Alors je vous aime tous, de bonnes choses. Et voilà, merci maman Aziza, comme na biso na Souka, c'était un réel plaisir ya ozana yo. Mais question ya Souka comme curiosité malgré dédicace na pour de chat bokanga binemi to bolobana. Ah, Monique monsieur c'est la quitté. Na pour de chasse. Montre-moi combien là sur un message. Allo Bili. Abitu na na pour de balobana to bakanga binemi. To kanga ma binemi te. To lobana te pourquoi? Parce que banda na longwa to kutana te. Depuis depuis longwa la sans souci. To kutana te. Donc zenga leka ya leka te. Nzeli ya leka nga leka te. Même ko to kutana to yeba so to lobana to lobana te. Bon ça va sur les lozonga. Ça va bien les lozonga kula. Soka lobby. Ba lobby to ba de to antenne a esengi. Et voilà ba ozo réponse na bango pesi. Na ba lobby te. Donc la réponse ndeni. Moi to ko anticiper. David Sao. Voilà, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Tout est bien qui finit bien. C'était là l'actrice Aziza Senga, maman Aziza pour tous les enfants, pour ba fanatique au peu ba benara ba star on a combo pour star ba la combo yé bino donc ba tunio so bande kunio so ya théâtre congolais ba acteur ba actrice au beaucoup ba producteur ba productrice bobo manoka pe chaîne YouTube ne peso talama na bosana ki bobo manoka pe OK bobo manoka maman Aziza paye yo ngaye yo la pesi numéro numéro P2 comme numéro maman Aziza na se mutunio so amoni pété pour bon mon numéro moko kité o benga tanga na rotinda donc bo bino mo mo na place a okende bino ba bena ya solo banduluka maman Aziza dans les alifo à travailler. Merci à Deo, merci à Monica Makambo Fide Disque, bébé Seigneur, gros bisous à toi. Ma grosse Obaksanga, maman bébé Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Monter ma papa, mon bicaille, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et grand merci aussi à monsieur Willy Claude Djama à Londres et grand merci à mon vieux Malik Arafat Malik, les mots habitent Chiquito Djogo. Et merci à Eddie et Momo Djogo, je te salue. Et grand merci à Rolando Boman, Glody, Otete. Ono Tete la Kema Fou. Eh, non, nga pena mo Tete la. Hein? Ya kata kokombe o kabiso ba se munge. Comme on nga senga chango. Babinga nga nye chango. Nye chango. Bien va bolia au Pongola Jess. Pongola Jess. Wana biso. Moyo papodu. Moyo. La PCM moyo. C'est bien bolia bande quoi Jeff Charlie les têtes. Biso. Docteur. Ano Tete la Kema Fumbi. Tete la mo mbote. Amo konzlo kwa lumumba teti. Biso wala. Jeff Jali les têtes à docteur ni WhatsApp ni Facebook. Mais azarana batu. Owanjili. Voilà, merci beaucoup Glody OTT, clin d'œil spécial à toi et merci infiniment à Jules Monapoutou et Geto Kamazi, Mimi Ndomendo Meaba Mimi et merci à Madame Christelle Lina, gros bisous à toi Francine et Kofo Francine, Karine Manessa, Maneska Yanzambe, moi c'est Angela Mino British, gros bisous à vous et portez-vous bien et bonne suite de programme, restez branchés sur nos antennes. Sur Exemple Télévision, likez, partagez. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques ou les suggestions. Bobé Matozawana, Mingi Maman Zizazon à la scène. Après, Michel Bola, Exemple TV. Vraiment, Mingi Nazon à la scène. Les talents. Tout le monde n'est pas bella, tout le monde n'est pas bobo, tout le monde n'est pas sila, tout le monde n'est pas famille, bota, bobo, kuna MK, bino tout. Maman Zizaye, donc on peut ça les meilleurs, tout le monde est, ça va très bien. Je sais que ma fan est de partout. À Bersa, Pena Jeunesse, à Bana et Belé, Barosepela, Barosa dessus, par on peut ça le meilleur. Bon, exemple, activez la chaîne à mon et puis Boutalara, ça va très bien. Bisous, à la prochaine. Bye bye. Bye. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Na bonzeli
Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit des exemplaires en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.